tout ce que j'avais fait avec elle, et d'accord, n'a pas mensonge. Ah, let's bébé. Ok, nous n'avons rien pensé, s'il vous plaît. Perside. Oh, ma Clarisse. Perside. Oui, Perside. Moubalinanga. Perside. Pour la vie. Non, pas qu'il attend Zamba Kiti, à Kabula Bolingana, Koko Kabula Bisoté. Mon amour. C'est parce que ça t'a la carte. Nazo Yebelo côté bébé. Rappelle-toi. Je me rappelle de rien, mon amour. C'est parce que vous êtes sous l'envoûtement. Mobali na yo. Azona kisi. Ye alobi na so pe mchona pesa ye. A kanisa ye atana pe mchona na ebite so a kanisa ya ni ya bolingo. C'est pardon ça. Na Elioti. Na Elioti so na iba makabuso ona ngana yati. Tona ndenge bakangaki na kati ya monde wana to ya koma komona beaucoup plus kaka yo. Histoire passée na ye aoyeba kote. Non chérie. Non bébé non. Bon, tikalanga ke. Sala juste Yabolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent Avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Très heureuse de retrouver encore une fois un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois sur télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission, bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, l'émission d'écho, Ekokan Nayo, Ekokan Nangai, Ekokan Nabisonio surtout. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Et na katia émission na biso bravo Jésus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bokota la biso bisike bino masolo ekolelise kosala pasi ya moto etengana lobaka ete masolo te totala nde bandeko peno bakoleka na plateau te mingi totalaka nde biso bato tolobi te bato tobombi makambo 10 ans 15 ans 20 ans na kati ya mitema na biso bato tozotia bapoison biso bato tozotangisa makila tolingi moninga avance te tolingi moninga kende te tolingi ka plasa moninga wana oyo tozosala mikolo na mikolo obima na ndeko na yo obima na papa na yo obima na noko na yo obima na cousin na yo bozobele boza vraiment ebele botala ngai mais ngana osenga na biso tozonga pa Yesu Christ Masia likambo ko bomba yango lobe ko permettre yo
okotata lola te. Mais soko avouer makambo ezokanga wana oluki musala nzambe moko olobi te ndeko alekaki ana bravo Jésus nga kuna sala mabe koleka ye luka pasteur se repentir luka musala nzambe se confesser parce que tolobaka toujours que la repentance c'est un changement d'un état à un autre, c'est-à-dire de quitter la nature satanique oyo diable depuis jardin d'Éden yaki ko présenter biso yango kolongwa la nature wana kozonga la nature ya Christ avant le péché na kata jardin d'Éden tango nyonso tout et le Genèse chapitre 8 tango bato basumuka Christ abandaki koya Genèse chapitre 3 verset 8 aluki moto eti bisiko osali lelo nga na tuni yo oza wapi osala mabe wana masumu ndeko zonga pa na Yesu ye nazali nzela solo mpe bomoi liwe ezali lobe ezalaki ndeko ya mama songolo pakala ya moto boye lobe kozala ya ngai na yo esengeli na biso toprépare kufa na biso poke tokutama na tata yaya mosala nzambe ozosala lelo keba mokolo okufa bademo nde baya ozwa yo ezala soni mpo nazalaki paster nazalaki nani nabandaki koprophétiser salila nzambe na sainteté na sanctification, na purité, na droiture et kozala malamu. Voilà, merci beaucoup à une équipe ma Chobiso Télévision, pourquoi pas na Elias Sinandoukou, na Bossanité, Denis Mosolo, le certifié, coup de chapeau à vous, Moussa Kitoko, Oyo, Bosso Salela Biso, pourquoi pas, Bambo Tinanga Yekei, na Papa Chika Moukadi, ainsi que Maman Lydie Moukadi, mère double, Nzamba Pambola Libo Tapé Banabino, Nzamba Pambola Maman Deborah depuis France, pourquoi pas, à Maman Nonga Magui, depuis Londres, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, famille Mobimba, couple pastoral, il y a Maman Nabiso Angélique depuis Belgique, que Dieu vous bénisse abondamment depuis France. Zama Pambola, Papa Béni Ilunga, que Dieu bénisse vraiment abondamment. Posez belé, si on a vu dans le temps à Combo, dans ça l'émission, posez belé. Zama Pambola Bino, à Pambola Bino, à mon abino, na nenge boso kanisaba na couple maman couple pastoral, il y a maman Charlotte, que Dieu vous bénisse abondamment depuis États-Unis. En tout cas, na nenge bo kanisaba na biso vraiment, na nenge bo sala rapona bala na biso, ba ko soutenir ba vieillard, ko soutenir ba orphelin, posez belé ba papa ba benga pour na ba orphelin, ba vieillard, pour continuer tout ko sala ngwe ko za malamu mingi ba vieillard na biso, ba tout on a besoin lisungi na bino bolé babango te, bolé mape ba orphelin te, et ko sala vraiment malamu mingi nzambe nanga akozanga te ko pambola bino wana. Je dis encore merci beaucoup à l'assistance de Yanono ici, que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas bande connaître faire membre soutien, bravo Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Bah on peut pas membre te, mais bah ça la d'une manière d'une autre, bah tinda kango nzamba pambola bino. Olingi koko ma membre soutien, bravo Jésus, n'hésite pas. Yakobenga to ko adhérer on a quatre groupe, que Dieu vous bénisse. Bah les connaisseurs bah contribuer du côté de Fondation chez la Mwanda, Sima, Brico, en tout cas, et kozala malamu mingi nzambe nanga akozanga te ko pambola bino nyonso bozala béni ba maman nyonso tout oyo basunga ngai na moi robe, basunga ngai na moi sandal, basunga ngai na moi mbongo moko provision. En tout cas, nzambe nanga pambola bino nyonso tout bolinga tanga bakombo na bino te ba maman batini nanga téléphone nzambe pambola bino bolina tanga bakombo na te mais la pesi bino logonya. Là, je vois mon invité, je dis shalom et soyez le bienvenu. Shalom. Soyez le bienvenu. Merci. Babino, on a comment papa? Montana. Montana? On appelle comment papa, maman, la bouteille? Oui, exactement vraiment. Montana Kabila. Montana Kabila. Oh. C'est papa qui entend qui dort bien sur Montana, Kanseni. Non, c'est juste prénom. Ah, ils ont appris, non? Ah, je me souviens, ils ont Montana, mon orchestre, quelque part. Hein? Non, on a été. Ah, on a été, hein? Ah, donc c'était juste l'ambiance de l'émission. C'est ça, au moins. Ok, d'accord, merci. Au ça chrétien? Croyant. Croyant. Je crois en Dieu. Okay. En Dieu ou en Jésus-Christ? Non, en Dieu. Maintenant, on dit. Maintenant, on dit.
Musulmane, foi chrétienne, non? Croyant seulement maman, mais croyant. Croyant. Oui. Ok. Donc, on peut s'en dire merci. Avant tout, banda, tout peut s'en dire merci. Pas de problème. Pas de problème, hein? Ok. Parce que vous êtes croyante. Monsieur, merci. Avant tout, solo là. Ok. Nous sommes tata, na monsieur merci. Tika ete kembe le coup. Et son apanayo. Tika ete mon soto kuswane sika au Seigneur Jésus. Le bukono yanguya ekitananda kumoko na moko. Bikamwana emimoni sama na ba difficulté na ba problème na ba souci. O bande ko bazota la biso. Mon elenge moko, mona papa moko, mona mama moko, mona bana pe protéger bana na ser le bukono yo Seigneur na katami pepe oza koya pona bana na tiki Seigneur Jésus Christ moka kongo na maboko na yo na komona Yesu Masia. Amen. Aucun de commentaires dans la cas. En tout cas, maman, avec beaucoup de regrets et inquiétude, c'est pas Eza hasardé. On a préféré na Oluka Bino. C'est parce qu'on a compris que avec Bino, la plupart des foyers, bah tout cas solution à travers vos conseils et puis vos partages bibliques. Via marche nanga, donc il est obligé à canal les caca passe pour prendre une solution. Ok. Circe, en tant que jeune, quand on est mon nanga, Oui, trop jeune. oui, j'ai aussi mes affaires. On a ça là, pena ba camarade, pena entourage. Et Circe, je me suis retrouvé dans le désert, sans le savoir. Dans un chômeur. Dans un chômeur, on a souvent dans bambon où il y a parfois être mandaté. Moi si, à travers moi si on a, et ça qui moi soit amour où il y a copé sanga, bambon on a épé bien là, et ça qui on a peine à la copie vraiment. Ah là, le kabataboya. Non. Ok. Non, tout le monde ça m'a ni moi ça peut somber pour un kokati. Non maman, au coca si à l'amour. C'est l'amour. Oui, au coca si à l'amour. Ah, Circe, pas dans la fin d'Aka, il y a une jeune fille où il y a Kisika, à Outai Bandal. Quand à Outai Bandal, elle est belle. Ça ne peut pas pour l'aimer. C'est plutôt pour à boire qu'elle a soui. La fille. La fille, à boire qu'elle a soui. Je ne vois pas même talon naïe. Bambinga heureusement qu'il n'a pas souple tant on a repé bouillé en plein air à soit temps il y a coup finganga. Donc banana botama c'est la première fois ça l'a humilié et pas une jeune fille comme ça en plein air. Le mot coup da choko pamba nene. Donc c'est-à-dire vous avez un point à été. Si je comprends mieux. La façon où il y a ce temps il y a traité c'est comme si n'avait vraiment hein? Moi qui rien. Moi, alors, mon boyamki. En tout cas, c'est pas l'aïté. C'est pas l'aïté. Circe, la soie qui tend, il y a un prouvé. Ok. Dans la zone d'Indaku, la soie qui est prouvé. Alors, on a la qui na ma casse na ramoko. Na ko prouvé été. Il faut associer esprit mon boy. Na si on a des péqués, ah, pour y suko yo. On a un des péqués, na prouvé. On associe esprit. Esprit mon boy. Ok. Esprit wana nakendaki na lemba imbu comme na lemba imbu et pas ça cher. Oui, après na peut-être quand na ebisu tant on a sisi peut-être sur le tout absinga wana photo na bino premier rendez-vous yanga na petit cher qui n'a l'accès photo. Et pourtant, avec mes recherches, je comprends qu'il y a un pire petit dans la paix. Alors, ce qu'on a petit, on a ce qu'on a bandé, on a bango. Ah, vous avez un pire petit dans la paix. Ça rappelle les sous. Ah, ce qu'on a la fille, on a la fille, ou la soeur qui t'a y'a ko. Finganga. Ok. Quand on comprend que Bastolo Loka, on a exclu qu'on n'est pas naïf. C'est qu'il y a une photo, il y a un téléphone, il y a un pire petit dans la wana. Azui, photo, c'est une linga. Il y a la kisi, nganga wana. Asali oyo akoya kosala
abisinga ça va mais une certaine condition luka mutoki na ye oya nango totumba comme ça poussière wana tokoba nini ya kosala. Alors je me suis demandé mutoki yango à travers quel miracle atiana luka kaka papier mouchoir na ye oya pa aussi mutoki. Ok. En tout cas elle pena isuka yenga parce que ça dit que petit on a fini kinga na ngai c'est quoi papier mouchoir na ko ndenge ni raisonner, ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Toujours dans la recherche. Pour la paix, tout à pire petit. On peut trouver un contrôle. Après 2 semaines, soit les petit dans la petit. Est-ce que vous sur la pire cerveau là? Bon, on a une amateur de boyer, tu fais quelque part. Parce que tu viens petit, on a dit à beaucoup. Dans une bombe, la pire petit dans la que no yo soyi ok les naïs na bar ça ka le kaka yo ne mo bimisie quoi alors parce que derrière ngape na oya na ngawana ngape na oya wana yo kuso papier mouchoir te ka banda otoka comprendre yo parce que ka bamuto yo na baka na papier mouchoir ya mako ça dit ka baka moko abu petit peu super là ba kepe na bar wana donc ba obina otoka apa azui apanguse mutoki epepe ame panguse mutoki ebele la soki 4 papier mouchoir 4 mouchoir ya moko ya ba na comprendre voilà. Alors vu que batata ki ebele saka kama ironie ya kolokuta d'après que batia sanité était na espace ya baluki ayelinga apesinga ba papier wana petit na wana pire petit na wana vous avez pas la pièce wana. Donc, ce que la fille a mon angadi. Ok. Le petit, à soit aïe, puis pas ça. Non, comprendre. C'est ça, ce qu'on descend là. Ah, c'est ça qui est pour ta. Ah, ça y est, comme voilà. Donc, ils ont une facilité. Déjà, Ça doit c'est ça qui est descendre là. Il y a donc papier mouchoir dans le panganga. À ça qui peut arriver comme ça là. Un certain matin, dès la fille qui est mon kolukanga. Il est mon coup. Avec kolukanga. On avait commencé l'amour. Tout bandit qu'on lingana, tout. Il s'appelle qu'il y a un na poto, tala. Il commence à petit peu na tinila, aïe nango, adami. Tinila, allez nango. Tiens, vous comment que si par en question, aïe qui me voit balai, tant aïe boye, aïe paye souci, la balle souci, on a bien assez peli. Non, libala ne potona ekufi pona yo nganga tumbe papier mouchoir mais basandra na monde mususu kala yo moko bikaka et dans on a parlé ni on a parlé non avant c'est là qui yo comment on peut une explication ça te fait comment en fait ok sur ce tant on a lié là donc on peut y boy aboyer mon topo va ko fournir hier bon déjà libale ekufi soit pisaté bon na so ka moi tapo na commence faire à cause à côté un peu moins baisse bon na so ka na zo qui est kaka à part ça on a peu moi c'est dans school c'est dans adaka na Turquie dinga tout le babu anaki moi sinon anaki il y a des parties qui ont tout le mariage, tout le vol, tout le ok, qui peut pas déclarer le mot quota. Alors, maman, c'est la condition où on a appelé ça. Aïchanga, na impact où on a signé, na n'importe tumbi ba ni ni bon. Donc, pour on a quatre relations yanga. Dans la fille en question, il faut que tout le monde ait un papier mouchoir normal. Oh! Alors, sur ce, on s'est retrouvé dans cette équation. Et moi, si on s'est là, balaye, aïe, dans la maman. Aïe, la maman, on est mort. Pour le balaye. En tout cas, il y a un mystique. Parce que il faut une relation. Non, pour la relation, il y a
Et c'est un papier mouchoir, ils ont un papier normal. Maintenant, vous voyez pas ça là. Yango mon n'ayez pas la bino. Yango tu n'as un tu crois oui je crois. Ce que c'est nous va délivrance. D'après que beaucoup pour la fille voilà. La balance aïe. C'est un poto. Oui, le poto. On a bien m'embellir mon kilo. En tout cas, il y a des cas vraiment. Parce qu'on en a cas. Bon, tant qu'il y en a qui n'a pas papier mouchoir, pour une solution. Bon, là au bâti, on a bien d'abord maître spirituel. Alléluia, comment côté ça là. C'est quoi on dit non? Alléluia, comment côté ça là. On a bien l'autre yati. Il y a pas ça là ça. Quand nous on le va nous bon. Alléluia, comme ça l'autre. À condition que l'on soit décision de ne plus retourner là-bas. À condition que ce que tu viens de nous dire est dans la sincérité à monter maintenant que l'Église cotique. Sérieux, Natiki, maman. Donc, sérieux, avec sérieuxité. Otiki. Maman. C'est ça, maman. C'est parce que les conditions qui te donnent que l'on peut tomber sur le papier mouchoir, il y a un mouton ça, on peut y avoir un ça. Bon, c'est comment? Quand on met le papier mouchoir, tout genre de cérémonie salamaki devant tes yeux. Makikaka, mutoki. Et ça, synonyme ya bolu. Ndenge nazo tumbango boye, tumbi yo nyonso. Ekolana, oyo nyonso ekoyaka na vie na ye na ndenge ya bien. Et ça la permet na yete donc et s'éloigner na ye. Oyo tout abana comme richesse. Comme amour apesa kanga. Non les amis malobaki. Oui, on a le baki apana tumba. Avant tumba. Papa pe mouchoir. Ndé Soit qui poudre wana. Moko na baki pa na bango. Moko na baki na mai otomela ki biso balé. Na on a bon na. Ndenge maître spirituel a eu est-ce que tu sais une seule chose que ndenge to salabo et que mutoki a muto salama kila des fois to négligent wa to tisa ba papier mouchoir to jeter tango par-ci par-là to yebate même si ta fait yo joie quitter même ça la bande ko ba zo ba papier mouchoir a parusa zo bois qui en na bar place fanda ki na matanga po ba ki ba démon to ba zo ngo ba lokoti yango ba ki ba bebe nga kata poubelle ba démon ba zo ba moto ki yango le sala boye na vie o mo na o so kwea instabilité pour un ni parce que comme moto ki oyebite moto ki ça mokila pourtant Joseph na pas na donc par ton sueur que tu mangeras c'est ça le sueur c'est par ton sang que moi Dieu n'a créé yo nde ya wonde makila wala nde ko travailler na vous mais ce que tu as fait c'est mal en tout cas excusez-moi de te le dire aujourd'hui à moi ça bato que non otika ngo epanganga. La vie d'une personne est liée au fond. Tu as pris toute la vie de cette fille au Tikamon à temple, il y a maître spirituel. Parce que maintenant, yo, au bolingo bada. Tant que la fille, l'histoire nous a détruit. Pourquoi? Parce que là, le cabine vraiment. Bino va jeune garçon, bolinga ba fille va saler la binoana. Donc tu encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, rien à sous émission. Qu'est-ce que pourquoi ça en est? Comme je crois anti et apôtre Dieu. Boidenga kaka. Bon là il est. Boidenga. C'est la à la fille en question. OK. Atika binanga, on pratique vinayi. Na ba pratique on a salaki. Nzambe alimisanga kaka. Est-ce que petit no wana ayeba ki makambo salaka? Ayebite. Yo pensa que ka 200 ba ke boumé. Je me souviens que la personne na nyongo na yi. Mais wana zama makambo balé auto ko traiter. Au bon traiter. On a problème na qui non ce qui est simbi na ko couper c'est bon suite non petit en mot arranganga na pour mettre mais avec le temps j'espère qu'on peut ça. OK
Donc c'est la toute première fois où vraiment moi sur ça là est bongo to ezali d'habitude to même fiancé au azolinga bo bala no ça là et puis bongo to wana za amour vrai. Non, il y a où eza amour. Il y a moi sur les autres kibo kena et amour vrai. Mais il y a pas dès qu'il va pratiquer mais il y a pas niveau où on a se sentir mais là ba so en ça là que ça ngina kabwana to kabwani pi. Facilité. Oh le seconde mutu. Donc il est plus loin. Parce qu'il y a un résultat qui est poto kata, il faut pas payer sur un mobile. Comprenez? D'accord. Papa Montana, je pense que Dieu Azali mettre la solution à nous surtout. Il est capable de délivrer. So tu as ta histoire à Moïse, bando tsango a. Au monde a qui kamne za muke. Kamne za muke. On sali bien le courrier. Au bon de la licona yo. To là tu fais maloba Exode chapitre 6 verset 1 à 5. Il faut jouer délivrance. Il faut pousser son zambé la talikona yo. Yemoko. À pousser mettre spirituel à refouler au moins que tu sois sincère. Et tu renonces à ma camoine. On va prendre une pause. L'état de la solution est au copé ça et puis on se retrouve. Merci. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Le ZAM qui pleure, molema olo écolé là. Bana soit dans besoin na biso en tout cas. Tout sur bana biso bravo Jésus ainsi que Papa Chic. Tout sali ou toujours ça la pour les mater to continuer toujours comme ça là pourquoi parce que zali on ça là on nzambe apprécie biso tout ça là non c'est na moi on lui comme lokola biso on lui ko sunga kokota na kati ya œuvre ya nzambe n'hésitez pas à obenga biso pour soutenir l'orphelin les orphelins plutôt les âmes qui pleurent les aliwana tous en Viaza 27A na quartier Viaza na commune ya Matete. En tout cas référence na ngweza juste na C à pour Matete wana kota city train se retourner kaka Viaza 27 ba kopo sayo. Merci beaucoup à famille Kamanda famille opesa biso Sika. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment, pourquoi pas à Ginette Kamanda et puis papa Kamanda et puis son épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment malgré place to luka ki na matete yango na lemba mais nzamba sunga il faut que je place wana. Que Dieu vous bénisse abondamment kaka likamo musali ya opesa kaka ba orphelin malgré to so futa me bolobi te to nsimi parce que batu musu to nga to futa me ba oboya na bango. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Yo posant à kata lopango wana ngona Kishasa. Ba orphelin ba otelenga na ba olukila ba bisika ba futela ba watanda ko futela zo boya. Mais le bien ça les ransambe nga futela ka œuvre de l'Éternel. Mais œuvre liboso yango wana ti. Et pour ça ba bisoni. La vraie religion c'est de soutenir quoi les orphelins et les vieillards et les veuves. Mais si ko to tanga Bible on ngeni. Yaka na lifungi na yo. Et qu'on s'en a malade mingi obengi biso obengi papa to obengi papa Chic obengi maman weti je suis là avec les enfants et surtout na rozala wana na bana na la na bango na la mukana bango taka na tika nyonso pona ko se concentrer wana na bana c'est-à-dire que vous faire le colangai obengi na plus 243 81 00 27 303 pour na ba terrain na les bambou nazobelela boya bokoma bakolo pango bozobenga biso ebele mama weti ba terrain mais bozotinda bandeko te bozofomba te naza aposa bosomba ngala aposa ndeko mwa aza poto épargner mbongo na terrain
nana posa mutu moko boye abomba épargne na ye na terrain na plus 243 81 0 0 27 na okutaniso na bato oyo esengeli na sele bambu ba terrain ezali 20 heures sur 20 heures pembeni ya makadam. Voilà, merci beaucoup. Ndeko Montana. Ah, c'est cool, ça va. On s'est calmé. Je suis calme. Très calme. Oh oui. Par hasard, une question. Tu sais qu'il faut que au servir une Nzambe. Servir une Nzambe. Au servir une Nzambe. Au que l'on moko na kati église au servir Nzambe. Au salela. Na kati église. C'est que moi non yo. Moi je te dis. Ni non sur la non sur le roi journaliste. Hein? Non moi na comment sur la deuxième dimension na nga servante. Après ces choses, après ces délivrances, il faut que tu sers Dieu. Pas pour être pasteur, évangéliste, mais tu dois choisir quelque chose à servir Dieu. Il y a un élément comment on sala alliance de connexion ensemble. On le kata moyo comme la attache chaque jour l'église. Comme ça il ensemble ça de manière rebelle. Ba c'est ensemble na mbongo. Yo binga attache chaque temps na bando comme l'église. Nga musala nzambe avant na komo na komi lelo na banda ko tanda ba l'église. Na kombi na sali toilette na tandi. D'accord? Je pense que ton soir après émission. Il faut vraiment oui, Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Ok, mais j'aimerais mieux d'une manière d'une autre. Manière na biso ya kosunga yo et kozala o sandeko ya moi si vérité ya makambo sali. Na kukati kama. Na atamki na kukati. Sérieux. Au monde na pas na bien de pas qui bien pour faciliter. Kasi on a lobby faciliter na biso avant de la prière. Il faut du genre de confession d'abord et ça la manamoto oyo sali mabe. Pourquoi tu l'aimes vraiment, tu l'aimes quand même. À part nengo kendela qui est na moi na ba kiswana mais na naturellement boye pour avoir kende na kisi ou aborda qui est naturellement. Voilà, ça montre que tu l'aimes. Alors, on a tous les makas à place wana. Le coup, on a caillé. Ofunanga, aïe ba vérité pour azala sauver. Pour aïe ba neni na ko bon de la peine à part na ye. Neni ni a kozala ya ko kangolama. Pour que yo pe de ton côté ozala libre, ye pe côté na ya zala libre. Sur linga caillé vraiment et kozala mi à kota awa. Azada awa. Oui, azali. Il y a un moment na singa que numéro na yu ya ye ya la dame et puis na singa que numéro petit na wana parce que petit na wana pe au kota ce qui a commis toi comité na ebité mais il faut kota il faut pas la libérer so la libérer ça va bien te et puis il fait mon tout pas yeba que des fois dans la vie il faut pas faire des choses pareilles surtout côté ya petit na wana et ça va petit belé lelo ba détruire ba vie na ba et puis détruire peut ba vie à bato mususu. Peut-être makambo ko pesa les gens na vie na ya on a droit erreur te ya ça service moko o ya comprendre te à cause de l'argent. Si vous pensez que maman Perside à côté a commis à quota. Hein? Le nom c'est ça non parce que Perside parce que il y a on est trop là qui n'a à quota pour que tout solo là c'est très important pour sa vie. Je la connais pas mais na solo le téléphone. Ah bonjour madame. Bonjour ma Clarisse. Oui, comment vous allez? Très bien, bébé. Oui. Ah. Oh là là, l'amour. Oh ça n'y a pas. Oh ça n'y a pas ma Clarisse. Souki. Tu ça n'y a. Rien. Rien? Ma Clarisse, mobile nanga. C'est mon amour. Ah, ton amour? Ouais. Ok. Bon, en fait, on a bien gâté au awa, mais mingi ça vraiment pour nous quitter. Quitter, ma Clarisse. Et mingi ça pour nous quitter.
nga mikanga na nga suki na nga na okanga sima okanga babalabala sima mais mingi tobengaki yo mpona mobali na Montana. Asali bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le problème est ça? C'est un problème de malais. Non, non. Oh, mais ça dit? Voilà problème. Nakabe pour la moni awa. Nakoto na yo nakamwe. Hein? Ça va? Oh l'amour. Oh j'aime ça. Ah, là tu me connais en balle. Sois ta chérie. Mais j'aime ça. J'aime ça, c'est très bien. Il faut, quand tu es avec ton amoureux, il faut être trop amoureuse, en fait, qu'ils sont l'amour en lui, quoi. C'est ça. Mais, Bissot, vous allez chaîne chrétienne. Dans mon chaîne à Bissot, les chaînes chrétiennes, d'autres tas de problèmes. Nous sommes dans un problème, nous avons des difficultés. Et comme moi, besoin de ça là, et habiletés, des fois, aux yeux dérangés, bato bayaka nango awa bébé na yo aza un problème oyo abombela yo. Quoi? Problème? Chérie? Problème ani yo bombela ngé l'autre côté. Donc en fait mon amour a bombela ngé l'autre côté. Oh pas problème ngo ya nini? Likambweza bombelanga je ne sais pas bébé likambweza likamwa mingi eza lié na yo. Tanga qu'est-ce que je fais mon amour? Hein? Moi Clarisse. Oui maman. Likambongo nini? Oyeba te kasala likam nasala mabete. OK. Nasala mabete nasala na pona ye donc je fais tout pour lui. Nasala mabe moko te. Est-ce que le Cambongo est un bébé? Maman. Au Kokoloba, on a expliqué. Maman, essaie de comprendre que Naya qui pas naïe et non pour une bonne heure, mais Naya qui n'est pas tout lié. C'est ça au moins le problème. Ah. Asa bonheur pour la route. Quoi? Non, oui. Tout ce que j'avais fait avec elle, et d'accord, n'a pas mensonge. Ah, laisse bébé. Bonheur pour l'antenne. Tu es mon bonheur. Je sais. Je t'aime de tout mon cœur. Avec ça, avec assurance. Oui, je t'aime mon amour. On a bonheur nanga. Okotika la bonheur nanga. Ok, nous n'avons rien pensé, on a s'il vous plaît. Perside. Oh, ma Clarisse. Perside. Oui, perside. Mobali nanga. Perside. Pour la vie. Chérie, Naye a été pour ne pas mentir. La coupable, la miebi. N'a démon. Démon? Oui. Pour ça, on a souvent un téléphone, on a tué loin. Parfois, non, mais peut-être que ça va pas y aller. Ah, t'es le côté. On va la coupe Simbaboy, ma casse bozoa. Eh, chérie. Perside. Ah, tu connais ça, mambo, ça n'a pas si tu Maman, écoute-moi. Écoute-moi quand même. Mais encore quelque quoi, et le mien ensemble, et non que ça va mentir. Ça peut être ça qui n'a tout l'ingana. Compris? Mais naïe et pas naïe de pas qu'il y a à Kaboulanga naïe. Et pas nani ma classe kabla biso na yo. Nzambe akabola bino. Nzambe. Nzambe. Non ba kiko attends Nzamba kiti akabola bolinga na koko kabola biso te. Mon amour. C'est parce que Satan a la carte. Satan quoi ko ta place ni. Yé mto ça qui n'a tout ça mana. Laisse. Écoute. Est-ce que vous avez le premier jour? Pour ceux qui t'ont yako dénigrer là? Mais bien oté. Oui bien oté. Na sala ngote na ko sala te. Premier jour oyo monanga na vida. Est-ce que biko qui t'ont yako ba manga talent? Nazo yebe loko te bébé. Rappelle-toi. Je me rappelle de rien mon amour. C'est parce que vous êtes sous l'envoûtement. Maman. Avec ça à comprendre pika elo. Papa songa esi la nango. Ya bilo mo facile. Papa, Zela, Yaya, Zela na expliqué.
zana explique yo mobali na yo azo na kisi ozala na pe petit mo botambola na ye yo ozala pe petit mo botambola na ye Arthur déjà moi que ça est osomwakisa déjà active naza so mona pembeni na ngata parce que dana koma dana mobali oyo ya vie na ngai nasi na tanete pembeni na parce que ça qui wana kotambola na ye partout kotinda ke mais maintenant là na sada na mobali na ngai parce que hier ça pembeni ndeni o tshebso ba dérangement bon Arthur azala pe pire petit na ye oyebaki yango nayoka kaka mais oconsidéra ete considéra mote ok mobali na yo atindaka Arthur azwa papier mouchoir na yo na eposo bokendaka soirée mo bosusu te rappelle parce que normalement nde tozo se rappeler te en fait nde bokendaka ndazwaka papier mouchoir ndamema yango na ndako anganga na mando anganga petit bitinda la ngala bien mobali na yo siko akendo anganga pourquoi bébé pesani ndo anganga kasi bando olinga ete yango wana esalaki azwa yango batravaille yango mpo okoma amoureuse na ye no nga de proche na mona na linga ye na tomba amoureuse na ye ya folle donc liboma bolingo na ye ebosokela ngo panganga bien kaka po dire na linga ki proche na mona ye malamu kabe osala kitoko parce que ko ni na bowe nga na yo tiliwa on est séparés à yo. Maman, est-ce que c'est vrai? C'est là. Est-ce que awa malé coquilleté, trop traité. Ne vous en faites pas. Tout est malé, ne sois pas pressé ailleurs. Peut-être qu'on va comprendre, mais on va comprendre. Ah, ça en vous prie. Que non, c'est pas problème ce qui est beau. Non, ne vous abonnez pas qui vit pour bloquer un mot pour fermer l'esprit. Donc elle ne peut pas voir quelqu'un comme sous son yoté. Na mon ratambal moto va tabaji. Quand on dans ta pantalon. Beaucoup de gens ont actif, soyez. Même ceux qui activent à lobby, peut-être recroiriez. Arthur. Un gros sentiment mis sur la tête. Bon. Na ine na comprendre na degré na line la Arthur na comprendre na ngote. Oui, à salon, la zaki petit na otite. Donc petit. Ce que c'est pour la de baba tchona kisi. Qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Que vous fait coller, c'est comme un sous ma carte, hein, chérie. Bébé. Oui. Pardon. Oh, il faut le quartier à côté. Non, même si le quartier soit à côté. Le royaume tapé ça papa Montana, papa Mouchoir. Même si à travers hier, le quoi c'est petit là, yo. Même si on se souvenir. C'est là, madame. Un bébé. Yaka papa, papa kota. T'en as fait ce millier de son foot. Mais elle a battu Bakanga bon 20 ans. 15 ans. Maintenant, ça fait combien de temps? Mais maman, n'a pas bonjour, yaka. Maman, n'a pas compris. On comprend nini yaka fanda. Bonjour. Fanda. Maman. Na c'est quoi na mon baldo to kana. Te o benginga abala tsaba mi product. Na comprendre ça ni. Les amis. Oui. Kasi o vient na o pixel na. Pas ça bientôt kana soute. Mais ça va pas respect quand même. Je n'a pas ça respect. Ah respect. Tu coach n'a pas ça respect. Mais n'a bâti. Problème là ça. Yo na to ila. Moi je ça qui était pour aller. Comment poli ma Clarisse. Ah. C'est supportable le moyen de Razabou. De longa c'est. De pour ça ben grâce. Au coach ah parce que ngana ce que tu veux dire. Te la comprendre te, on la bio to kana. Te dans le film bobé sing do kana. So bo la nini. Bébé tout na tie. Ce qu'on voulait ngaki to bo la nini maman. Ya bo la nini. Tuna bango. Dans les filles qui fait ngana c'est na babwa qui sanga. Limité. Tuna bango ngana boso na to na bango. Ngana ni kama. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais et le côté là, tu as besoin de motuya avisa. Comment on papa? Ah, on est actif. On va jouer à pire petit. Ok, c'est un aïe, il vient à eux. Est-ce que c'est un solo devant de comme moi si? Le singaka, de comme pas la singaka au papier mouchoir. Singa. Oui, ma qui tilté na moi. Limité singa papier mouchoir, papier mouchoir pas piscine, na je la piscine. Mais bien faut ça c'est. Ozoka.
Comment Clarisse? On dit oui. On a pas qu'il est beau, non, ma Clarisse. Dès le qui est pour faire en soi qui n'en se place, c'est pas mais c'est bon. Pour nous, on va l'enlever coller les sous parce que dès la ligne en bas, n'a recours à ponaï. Madame, tu es normale? Oui, je suis normale, maman. Tu es ici? Oui. Tu réfléchis? Oui, très bien. Très, très bien. Opriara. Soyo. Opriara. Merci. Monio. Monio. C'est la bien. Il va appeler le papa mon frère ya moto pa musi motoki. Oyebi moto na makona ngoto zo pesi. Ye alobi na so pe mshona pesa ye. Akanisa ye atana pe mshwa. Ngana ebite so akanisa ya ni ya bolingo. Peut-être ne aso boela ye. Aso pe mshwa wana akanisa ye atana pe mshwa. Ngana ebi ah. Au moins parce que tu as crié. Oui. Comme toi chérie. Est-ce que il dit que ne comment pas la joie qui papa me soit là même qui on engam. Oh. Ne makamwa te mon. Parce qu'on a eu sorti. Ne na le besoin quand même. Na so yoka. Et que ça on le dit que avec qui on même qui on a télé ko travailler la fille pour la fille qui a comme rolinga e. Ko ne nga za boye mo ba oye ba na ite ke bakanga e. Oh. Mais mon ngai makamwa te. Et maman là. Pe mshona pesi na pas normal. Pardon, papa Thomas Fakota pour amour fait à la sauver. Amour fait à la sauver parce que degré ya marambo aloba yebite o ya sala ki ndo mbali fois à libérer yefu makambo o sala ki aneza mabe na à cause ya mbongo ba ozu papier ozu mutoki ya muto yebite mutoki za makila est-ce que yebite makila za lié na vie ya muto Manga makamwa. bon sikoyo oyebi nzoti basingi oka papa mouchoir zwa mutu sura pangusi mutoki zwa papa mouchoir wana pesa yo po zuka pesi Ngana zuka ayas avec lui fallait abalo quoi. Ngana mshona pesi na pas normal. A pesa la kai ngambo. OK. Mshona pesa mo. Ah si ça peut que déjà $200. On va déjà avance. Mais atika Nyonga ni nyonga dango. Tire. Clarisse, moi na mabe. Kasi manyongo wana yo yeba ngote yaya. Osa nyongo bébé. Merci, calme-toi. Et au côté de l'erreur. Ya mutoki na yo ya wana nde nyongo bazana ngo ya mutoki na yo. O comprendre te. Na ngaka malamu ka mutoki na bana yo ki. O kele pete ma akata kele kakati. Maman, c'est pardon na sila. Na elioti. Na elioti. So na iba makabu so ona ngana yati. Après de expliquer. Te, eza buzo bate. Eza ndi makambo bosali, bolingo botisa vie à mwana bato. Papa Thomas a commis à kuta pardon. Parce que cette dame doit être quand même na éviter qu'est-ce que papa Thomas doit faire pour que on a vraiment besoin pour ça quelque chose immédiatement. OK boité. Naza ndini pona ki boité, naza bien. OK boité. Ma Clarisse, non bien boité. En tout cas, si ça va nous prendre 2 heures à 3 heures du temps, on restera ici comme ça, tes spectateurs vont patienter. Tu dois être délivré. Délivré Léni. Poignet. Oui, ma place que ça t'est. Dans un plateau, avec mon amour, n'a pas petit mot, Benazanaï. Moi aussi, papa Choma. Papa. S'il vous plaît, papa, prenez place. On a posé un bout de Nayambio. En attendant, on a Luka Kitty. Na fan. Papa Thomas. Mama Witch. Ndenge toza na problème moko eza trop sérieux. Si je peux dire, il faut récupérer l'âme. O balobaka âme ya ndeko na biso o to esprit na ye. Bisika ezali, eza bisika moko, je ne sais pas. Je pense que tu étais derrière la caméra. En fait, ndeko ba ombale na sayo synthèse pour na bandeko peut-être ba okuta lisolo na moi katikati ndeko ba onyo surtout bazaba na quartier manquant
il azalaki d'abord plus petit à papa na biso Montana et puis tant sera yo ko appartement na ye afutela na quartier bango bazalaki nde le monsieur a commencé ko déranger la sœur a insulté qui est a boit qu'il a qui est souris a dénigré qui est il est que moins que rien à un point na été à un niveau na été et puis le frère en question vit na d'habitude ça yangwana ya linga basi ba épaulé ba salela en fait ya ça salate bisonde basi to koma ba banquier na ye ba compte 40 na ye to libérera ye sikoyo nde kosala ke akomaki na la fille azalaki mpe na mobali ne na poto mobali ye la fille aboye mais ndeko mobali alobi aza na besoin kangolama mwasi na ye mpe mosusu azala mpe na mwasi epiki aza na mwasi bebe oza na mwasi mwasi noka ngai mwasi mosusu aza te ngai aza na mwasi mpika ngai donc niveau toza yango donc un problème mais devant Dieu et ça moque donc la fille a fait belote je sais pas qu'on poser la question banana bando poser sur belote qu'est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup maman Wechi. J'ai pas na bandana na malubano à liboso bien sûr problème est sérieux mais Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Cupler, Avenir, Yaba Orphelin. Ok. Ndeko c'est normal moyen à comprendre mon parce que nous avons affaire parce que dans le monde spirituel nous avons des sorties dans la spiritualité positive ainsi que spiritualité négative. Oui, papa, micro, dans sa micro, parce que je vois. Oui. Nous avons des sortes d'agissements dans le monde spirituel. Spirituel, vous allez positif, vous allez négatif. Vous allez négatif et créatif. Et s'adaptera beaucoup plus dans vous allez positif et pour contourner vérité ou c'est déjà neti oyo je crois na ko liya ngoka neti Matthieu 18 nenge lubaka nyonso to ko lié awa na se ko zapenya de la même manière esprit ya ndeko biso ezali pas na kata spiritualité ou ezali positif mais na kata spiritualité ou ezali négatif donc na moment où pardon papa donc ndenge na tumbaki ni Congo na likolbe batumbaki yango ekasi les sanctuaires ya nzambe te likolo eza mona sura nga ke toka bwana papa sikwebsa okabona bébé connais-moi okabona nani okabona ngai te jusqu'à la mort okabona ngai te chérie mais bon c'est l'homme seul nzambe sisa oza de solution tika sisa je crois oye pa na biso pose sika sisa lisungi nango eyomona mais siko il y a des principes oyo esengeli kolandela mpona oza libéré ainsi que déconnexion tout ça eza oyo bibaki nyonso moto akoseme yango azolikwa omekaki koseme mpo akoya oseme yango mpe na ndenge ya mabe siko okomi korekorte yango c'est pas des choses à micro comme je disais ndeko na biso akomaki déjà lié na kati ya monde wana peut-être na éviter ceux qui par ignorance par connaissance ne mosalaki yango et omoni akomi kobuka makambo aza na lelo na minute mémoire na eza lokola passé tona ndenge bakangaki na kati ya monde wana to ya akoma komona beaucoup plus kaka yo histoire passée na ye aoyeba ngote za cause ya ndenge okendaki kokanga ye
Or, l'amour est tellement naturel que vous pouvez forcer en côté. Donc, maman n'est pas pour attendre aux amis. Mais là, non, qu'à moi. S'il vous plaît, hein. Pardon. Non, quand vous venez à pour traiter d'une folle ou quoi? Non, la folle. Mon bal n'angai. C'est là pendant que mon bal. Donc, quand mon bal n'angai. Chérie. Tout qui est pardon. Ya. Mais tout qui est. Ya. Tout qui est pardon. Tout qui est. Maman. Madame. 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 C'est mon amour jusqu'à la mort. Tu comprends pas. Oh, tu comprends pas là où tu es, ma chérie. Oh, comprends, pourquoi tu te réponds folle? Reste Zaline, chérie. Bébé. Hein? Non, chérie. Non, bébé, non. Bon, tu connais qui? Maman, madame. Oh là là. Hey. Bon, comme là, papa Chikaza, na papa Eric. Et en t'es pas été. Au moins, nous surtout Mandia et Simbate. Il faut pour récupérer place calmement pour saluer les prières. En tout cas, besoin de patience pour qu'il y ait des côtés. Bon. Hein? Maman, on appelle le qu'on ça là. Et l'autre, on ça là, on a expliqué clair. Ils ont le code pour participer à la carte d'association à la zone de pour Loka. Ne loko zosa. C'est par là que mon acte nyonso à chaque fois opposé à mon avis. Faut tenir compte na conséquence du koya na sima. Basenga ki yo papier mouchoir. Devrait kuyeba. C'est papier mouchoir mon ça. Senga ya. Eza pona. En tant que oza moto esengeli ce qui les cambo il y conscience il y a bon moto et ça là ka so la sala ki mabe zamba limbisa parce que neba kiti nga neba kiti ya singa pe mshone na pisi maman mais ouais nanga izaka kama musura je sais pas na papa est-ce que yo kibiso pe bouti pas bisu ndeko na est-ce que yo kibiso konanga ale siko kende te konanga ninga sawana papa na papa Eric prophète Eric azanae ale siko kete moni l'œuvre spirituelle basala on a précipitation bon to ça na ondene il faut landela e ba ningi ozozela to sala mo bongo ga siko ce qui amené ça bien sûr zala calme ndingo yena dossier no epana biso ndinga bimi wana awokende te akena ete okolandele na prière lokola posa na yo ezaki bokabwana effectivement bokabwana parce que mukanda nzambe ezolwa bien que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Bino relation na bino ce n'est pas Dieu qui vous a uni mais c'est le monde. Le diable. Ne unir bino. Donc c'est même na miso nzambe vous n'êtes pas connu na ebité so bokati c'est déjà mondelo. Bon ya bo mondelo kati samate. Déjà papa mané ke kolala de na ndako la fida. Mondelo déjà kati sama. C'est par là je préfère aussi ces missions. Bon signaler biso qui est la fille Aza na bureau. Par là maman wechi na profiter kana chi. Azali hein. Merci beaucoup. C'est bébé là na je crois bomoni histoire eleki awa. Ndeko na biso ya mwasi bomoni eboye. Lukaka oyeba awa yo osala ka nyonso bimona ka fille de ville osala makambo lenge soki homme de ville bimona ka ndenge osala les papiers mouchoirs visage ni ko to salila ti jeta ozo baka ya ko partout oyeba te donc ndeko na biso ti bomoni akomi envoûté boye lié boye à cause ya papier mouchoir mobango si boye waki nzoka ezaki na missionnaire moko ya ténèbres azalaki attendez bwaka mana babaru wana bokila fulu butu bademo bakolamuka na bapoubelle surtout basi kobwaka barègle na bapoubelle je sais qu'on va enseigner comment ozosenga osaleli papier comme biso mibali eza na pantalon tiamaka na poche ya pantalon ezalaka na mwa sachet no moko obwakaka ngo tu cherches quelque part otumbi yango parce que kobwaka boye c'est toute une vidéo. Je bois kabomo to bomoi. Ba bandeko bazana o bakola na lemba.
Oui, bah, l'isolo, on a sur le papier mouchoir. Il y avait, on a évité le mouchoir. Ce qui n'a pas, qui n'a limba. Oui, bah, c'est que aussi na mouchoir au bois qui a pourquoi bah déjà quand ça là ba komba ba mouchoir ce qui ba kombi ba zo akaya ba pesa t'es invité kota la kombo Nicolas bazomela service c'est pour na éclairer kombo ya patron ça ne sert rien de le citer voilà un exemple on a très bien. C'est par là. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas de Commentana. Je pense que ça l'a précédé pour la délivrance en déco. Au moins na yo na iye nandeko bino nyonso ozali na kati ya ignorance na makambo oyo bobandaki kosala. Je pense que pour solution na likambo na yo yo po okende te okotikala po tolandelo après prière après émission tolandelo na ba prière ndeko. En tout cas il faut vraiment tozokende awa bandeko nde tosisa tokota nde na biro kuna po tobana obondela esprit pour la série donc mso obenga boye Papa Thomas oyamba te toyebi ekosisa te parce que eza biloko molimo aussi ça éviter et comme on a coupé éviter donc on a peut-être aussi ya maître très occupé tu as makamu ebele ya kosala bozo pesa ba numéro pour la nini oh là là bande konangai pourquoi bozo sala biso bongo s'il vous plaît vous pensez pendant qu'on est libre to boya vraiment koyamba et puis makambu to so ça les makambu trop spirituel et ça makambu za nzoto te eza mamoza nzoto te na basibandeko baza na kati ya spiritualité bazo comprendre et alitumbu mutu azobunda de jour au jour ozosalela mutu moko délivrance boye oyo ozoyoka wana na butu yo oyebi ti tozobunda bitumba vous êtes combien eza mpe ndeko mosusu obenga boye mosusu nzambe alobi kopriele sikoyo te zela nano ozwa baresultat zela nano ozwa orientation zela ozwa nano précision bon yeba makambo wana nyonso to te moyenga naloba no na telefone makambo wana eza te to Papa Thomas moyaloba no makambo wana na telefone eza te tozala patient ovi Papa Thomas te okomeli nga mama weti je pense que non comme ça message pa Papa Thomas so produit Papa Thomas te tikela e voice tikela e message sola répondre ata lelo tata lobi wana ako répondre parce que tout le monde a ça na urgence so na comprendre te ndenge ndeko soloba ah mama azaka est-ce que urgence yango biso mtuto simba nzambe te nzambe asalaka to élevé na moment oyo alingi tout le sang nzambe te s'il vous plaît parce que ça a besoin lisungi ndenge ndeko ye azaka na posa mais quand même mais ça c'est un parent Dieu fait na lolengo oyo alingaka na ta na ye na manière na ye na air na ye na ngonga na ye alingaka kobikisa bato yango moto nini tosala ndenge ndeko azolinga tomema te tokosala mpe bomoto ekolata mpe biso ndenge Papa Thomas lobi ndeko mpa koza mpe tolandeli mpe kala loyenge bongo loyenge eza il faut se calmer en paix ekozala malamu mingi tolandela ndeko na biro. Merci Papa Eric na ndenge omaîtriser la serre tozo rejoindre wana voilà ndeko Arsir je pense que ozotikala yaya bisika okokende luka église moko kende koconfesse makambo yosalaki oza l'église voilà pasteur qui n'est pas pasteur na yo parce que toko jabino nyonso misato te qui n'est pas pasteur no loba na zwaka papa mshwa mwana mwasi abatu na pesa ka vie na ngamo bonzo ane vie na ngana amemaka ngo na ndako ngangala mwana mwasi ana azoyo balisuté d'accord ok merci beaucoup je pense que on prend fin ici que Dieu nous bénisse abondamment Papa Thomas je vous libère et ngana frère tozolanda. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Na yebi ete
bolingaka émission mingi Bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu o nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.